Alors tant que moto azosuma makila moto azo cracher na makila c'est que bapote eza na kati tozwa kango souhaité moto tango esali bongo amoni que non alekisa ba etika ka kosila mais nzoka tezo provoquer na kati yozo ibate boso za cancer ya kati eza esali bapote na kati oye bandenge ni alors à partir ba kisi wana kisi ozo mona mama na antibiotique ata moto ya mbasu kisi kaka oyo tozo sokola pota na mbasu yo lelo lobi omona pote komi rouge etelisi pota oyo ba kisi to sala ba kisi wana pona bato wana bazo lenga bongo déjà le rhumatisme table komi lokola paralysé comme il y a lokola paralysé voilà ende esunga biso na ba traitement wana aposo to soma ba kisi yo ça le mélange va jeter donc Adam doit na paralysé ailleurs tu as paralysé AVC baya tout ça disponible dans la Mbote papa. Merci papa journaliste Matoni merci. Lelo planète solo la bien. Chaîne na biso ya YouTube yangwana eyaki kotala yo na labo. Eza bisika bato bakomaka te mo biso lokola toza bapanzi sango. Tomona kaka kisi na mesa. Mais photo yaka pe tomona place ezo salema po ba expliquer biso nge awa tomoni nzungu ezo toka. Donc oui, ça biso ba mélange nini wana oza na kati wana. Merci kisi o momoni o na kati ya nzungu o ezo toka oyo biso to le raté to kende kopesa la publicité na radio te toza na bato o ba yebi biso mosala oyo ngana za na ngote vraiment nzambe na nga pambola nga pona mosala oyo to yaki ko zo formation na centre d'accueil bandande ba yaka o former biso toza ka ba brevet ya tradi ka nyonso to intervenir nango toza breveté tous mais alors babona na brevet na ngai azwaka yango ezali pa na ngai ya mosala oyo tozo kisi ozo mona wa to tie 32 sortes nzete na kati avant to publier kisi to pesa bato mela nanu biso ma to mela kango kisi ozo traiter maladie nyonso ndenge ezali kisi to bani na traiter diabète to tie nzete diabète to tie nzete prostate to tie nzete hémorroïde intestinale to tie articulation donc papote na poumon d'infection articulation appétit oliaka bien te naliaka na ngate na koma li passer ça na sisa te vraiment kaka tango koti na kisi oyo na kanisi okoma su gourmand olimbi sanga na chance ba beteke boy kisa mabe ko ça te mais kisi ozo ça peut sentir que non na melikisi alors kisi est très riche ya komela pe infection o maintenant kisa monde pour na infection c'est la mais kisi oyo c'est le batunyo so mela pour infection vraiment bazo sekela na ngoma kasi oyo ezali ya infection de maladie on a tango na nyos vraiment botala kolanda yo awa na Congo toyebi kaka basala kaka kisi oyo ya faiblesse sexuelle mais pana yo dossier ke ba maladie belo ba congolais bazo komitungisa mapo awa na Congo na Kinshasa surtout na Kinshasa comme kaka faiblesse sexuelle. Merci. Na kanisi faiblesse sexuelle pamba tezo tawapi base ezali hémorroïde. Tango tozo take hémorroïde mutabiki akobika na ba maladie wa nyos. Toza na kisi ya komela oyo azo tete na ba faiblesse sexuelle na éjaculation précoce. Base wana hémorroïde. Toza na kisi ya komela, toza na kisi ya kobaka na kolakisa bino kisi yango. Oyo deuxième nzungu oyo omoni oyo nazo balola ezali ba kisi na kanisi bana basi bakomi na difficulté mingi ba période na bango bakomi ko perdre bakomi ko régler rebelle signifie quoi na sana ma régler ta musu 4-5 fois a perdre ba date musu ko bloqué kisi oyo ezozo sa règle normale moi ça kanga ma régler raté
kisi otanga basali kisi eza ya kopurge mpona basi oyo eza mpona basi mais oyo mwasi mobali akomela yango mais oyo pamba ezaka uniquement mpona basi akopurge yango mpo chauffe matrice po ezongisa barègle normale et puis même moto nango donc ye azwa kaka mwa chaleur kaka moke kaka non azotoka atokaki datie wana mpo azwaka chaleur mwasi akochauffe akopurge phase azwi mwa moto apres apurge ye azozongisa barègle azongisa mwasi na badate périodique ne normale ata mwasi akangama te apere na badate akangama te akokangama ok merci nakanisi mpona kisi oyo bomoni yango alors tozonga kuna na explique nalakisa tokende merci kisi oyo poso ya nzete bomoni poso ya nzete azotraite sida bolimbisa ngai bandeko na ngai tokende mosika te ezala bacomprime ezala bali nyonso nano totala bien poso ya nzete oyo azotraite sida yango nzete oyo mingi kote na biso eza te tokende nazwango na bangala nazwango mingi na frontière oyo zaire na équateur nakenda kota joyu oyebi kuna nga nazanga mokongo me nakenda kuna mpona kofieka banzete tokenda barecherche poyeba nzete nzete oyo ezotraite sida nzete ozomona oyo ya sida tozomélange mpe na kisi tozokonje na kisi wana oyo nalobi 32 sorte ya nzete kisi yango oyo bamonaki na nzungu yango oyo 32 maladi 32 sorte ya nzete 32 maladi te mais 32 sorte ya nzete tolambi tobimisi mai oyo ezotraite maladi ebele na nzoto ya moto alors toleki kisi oyo ntango tomoni kezobwaka bakrasha na makila ozosala kaka na makila tozwaka kosomba tokomande okisi ya mondele mpo tokorige mpe bindele bolibisa nga tokozwa kisi lokola akosomba plus ou moins 3 plaquettes ou bien 4 plaquettes ya amoxicilline 500 mg akosomba penivet 4 plaquettes asombi vitamine B1 alors tokolakisa nde nini akozwaka demi verre amélange na 2 asali azomela mpo ekende koboma seke soki omoni moto asumi makila omoni moto aboyi krashe na makila seke epota eza na kati mais tozwaka swe nango te alors ntango moto azosuma makila moto azoboka krashe na makila seke bapote eza na kati tozwaka yango swete moto ntango esali ebongo amoni keno alekisaka etikaka ekosila mais nzoka te ezoprovoke na kati yo ozoyeba te bon soki eza cancer ya kati esali bapota na kati oyeba ndenge nini alors a partir ya bakisi wana kisi ozomona mama na antibiotique ata moto ya mbasu kisi kaka oyo tozosokola pota na mbasu soko lelo lobi okomona pota ekomi rouge etelisi pota alors tant que tu as la constat kisi nini ekausa pota libanda mwa bien tomoni amoxicilline ekausa mwa pota libanda penivel ekausa mwa pota libanda vitamine tomeli yango tosangisi mpo nini mpona kodose alors mais tozwi antibiotique na baantibiotique bali tosangisi wana en tout cas azosala mosala makasi azoboma bapota kobanda ndenge nini angine atraite angine akiti na poumon akuti bapota na poumon abomi bapota na poumon aye kokita ti na estomac bato mosusu akoma tie eloko na monoko boye ekiti na estomac nalali te motema moto estomac nzoka te esui wana esila etikala boye etikala pota eza pota okotraite yango ndenge nini bosoki bakilo boye eutala na estomac wana pota estomac wana oyeba ndenge nini ekoma egi motema moto alors à partir ya bakisi okiplongeki wana place nyonso okuta pota na antibiotique na biso ya nzete tosali ake koboma biloko wana nyonso alors ekiti wana ekokita na mokongo aswani bapota mokongo abomi bapota na mokongo aye koleka na biso na barein atraite rein aye koleka na bolimisa na biso batata batesticule atraite yango atraite aleki na nzela masuba oza na gonocoque oza na saut d'épice oza na bainfection ya niveau nyonso kaka kisi yo kaka s'il vous plaît azosokola yango très bien oyo nalobaki nzete ya sida toplonge yango wana na kati ya 32 sorte ya produit tobimisi mai moko ekisa estomac aza na kati wana kisa mikozo mpe totie na kati wana kaka na mai oyo moko ok nakanisi mpona oyo namoni toleki ok merci tokomi na kisi oyo bozomona ya mwindo na chasse oyo bozomona eza makala te bolimisa ngai moto akoloba ke eza makala te ezali banzete mélange ya nzete tokobika na nzete ezala bacomprime nyonso bazosalango na nzete oyo bozomona oyo nasimbi oyo ezali kisi bolimbisa ngai biso batata tokomi na éjaculation précoce oza na mama 3 minutes éjaculation pas bien eza pota eza malade c'est que bolimbisa bavivre fait tozolia oyo boyeba ndenge ya kolamba yango bamama ava olambela papa nini vivre fait tokisa yango na mai ya moto 100 degré toki ozwi mai wana osopi apres osokoli olambi ata mafuta na kosila okosala sauce wana nyonso osala yango na mafuta vraiment botala eloko oyo banda lelo yango ezobikisa biso nzoto limbisaka mwana 15 azomona sexe kuna mai euti wapi seke bavivre fait ebebisi biso baji excès ya jus bomélange mpe na mwa mesure sikre na nzoto eleka te tolekisa bololo kisi oyo nazozongeli yango lisusu biso za contre sikre s'il vous plaît
azo traité pe na diabète cycle ata glycémie zo mata kiso eza ils ont traité yango alors to lekisa to lia ka bololo mingi bana mingi ekisa bolingi kisa bololo te na ko nga kisa bololo te mais zo mi bebisa alors to za na place nini place éjaculation précoce en nous ça batata pulele alors to zo baka kiso to beta ipati na mafuta mbila ye c'est le mesure to pesa pendant 7 jours 7 à 8 jours on beti pas to mafuta mbila au sali ba mesure ba bulu wana to sala et sali au tient la congélateur et sali glace quand ma sali glace on zo baka matin soir yo papa maman au sala yango matin soir pendant 7 jours maman au sala de côté au tient les bosso simon comme qui c'est pour que no baka les bosso oui pourquoi azo traiter d'infection makasi yo moko mona tango baki les bosso ndenge ko benda biloko ibana ko binwana yo moko mona yango yo papa tango zo baka yazo msa biso nusu mukie o lamuki masuba pe zo sentir na tongona ok zo sentir nzoto biso tata pression ezali lelo pression ezala sauté mais tango continue zo mela zo baka na kanisi vraiment o sepela makasi toza na kisi moko ezali susu awa kisi oyo to bengi yango e kongolo kisi oyo komo nango e kongolo bande ko nanga bolimbisa ngai yo mama ozana problème ya mabota otongo likisi wana po chauffer matrice et sokola matrice apesa matrice moso bando purger pompe numéro 4 au chauffer moi tiède tango zo purger zo sentir plein bas ventre là c'est moi moto kisi wana zo sala après oyo au purger fa 3 semaines mesure au monde par semaine il faut 3 semaines aujourd'hui pompe numéro 4 aujourd'hui mesure à kisi au bendi au purger na par semaine une fois 5 heures au l'été ok au sokolo sali ba besoin le purger au tikali vide au purger avant bimisa garder nanu okomona biloko nini obima na kati na kisi ko sala musala nango tango ezobima bongo kobanga na yo te kobanga te ekobimisa biloko yo papa mama ozana hernie ozana appendicite yo papa ozana hernie appendicite poison yo moto ni ozana poison luka biloko biso akosise na makilo to sala examen goût de peste o makilo eza na microbe azobimisa makilo wana nyos yo mama ozana problème mabota obota ko bota kima mwana ko bata komisa 12 ans 8 ans yaka tozana be preuve bande ko belé bakumi bazemi ndeto lo ba lelo kaka na traitement oyo toyebi na biso ndaka nganga te kisi kaka tozo traiter alors oyo ko pilier par semaine il faut 3 semaines na kanisi ngambu ya kisi oyo to leki komo na ye nini e kongola tika eloko te kisi te myom hernie appendicite mama soko zana ngo yaka ba ko chombelite kisi ondeko sise biloko wana yo tato zana hernie appendicite poison yaka tala kisi yango e kongola ko sala musala na ye kisi yo tozana ngo yango yo bolimisa ngai tozana banzete musu ezali awa makaso bomoni awa ko neige makaso te na ngadiadia oyo ngadiadia ko neige ngadiadia te na makaso na kisi asike ngana zakisa bakisi ozo mona te nyoso na tia kisi wana pour kisi asike to tia kisi wana azo liter azo sisa kisi pe liaka biloko bolo to liaka mingi solo to liaka ngadiadia to liaka makasu to liaka wondro bamboma mindele oyo bamboma mukomboso bo liaka yango linga bololo mingi na nzoto oyo ezali na makambo ya ba mama bakobaka ngo liboso sima pona makambo ya ba période yeto lobaki o eza bloqué mama moni kaza bloqué na ba période kisi yango yo oui bamsope bazaka na ba règle douloureuse bo nyokankao to bengi nyokankao tala yeyo azo traiter nyokankao o yebi kaza na nyokankao o yebi kaza na mwana ko boteza pasi mobali oyo yebi kaza na difficulté ko bota pona batata bo banga te boya mibali wa moni ke ba mai eza faible tozo forcer ba mai ko forcer tozo renforcer ba mai na bango tozo pesa biloko nyonso ezali kobanga te yaka luka biso awa toza na docteur Lola ngai papa lipasa oui toza ka formation awa nazali na nkamba benga na yozo formation awa mais nazala kuna soute pona nini nkamba tosala bakisi te nkamba ezali mboka ya nzambe nzamba zo pesa biso na musika tozo sunga bato kuna te kuna en tout cas na sala kisi na sala kisi ngai na kishaso na bimi na sala kisi awa alors oya zali na posa oluka biso numéro de téléphone ngai yango bakisi ko présenter biso bakisi sile oui presque na moni to komi na suka toza na kisi mususu ya komela na ti bolimisa ngai na kanisa ki na nyaga bosana toza na kisi ya komela na ti ok kisi oyo arbre de vie yango oyo arbre de vie yango oyo kisi oyo bomoni oyo bandeko na ngai tomelaka ngo na ti okozwa mesure pendant 7 jours matin soir eza ebele mosu etikali kuna me nazuka moke mpona lakisa papa journaliste kisi oyo okozwa mesure na olakisa otie na nzungu ozwi ebundeli moko ya mai ozwi ebundeli
ozo bundeli moko ya mai otie na kati ya esquisse otie bundeli moko ya mai na kati ozwi mesure otie na nzungu ozwi bulukutu obie sinda ya Congo otie na nzungu etoki makasi ebimisi couleur ebundeli divisé par 2 ozo melango matin soir matin pendant 7 jours yo moko omona biloko nini ebimisa limbisa ngai hémorroïde biso batata tokomi na difficulté peni na biso batata soko mokie mokuse fo malade hémorroïde azozongisa biso nzoto na kati kosala constat nde ozalaki na leo nde kozali ntango ozomela kisi orespecte bakisi oyo osentir mpe nzoto ndenge ozonga normal okosentir ba 4 3 epe otelema solo ozoka pena nzoto pression ezali mais oyo akotosa mpo ameli bakisi oyo vraiment akosepela makasi toza na biso na eloko mosusu tobakisi likolo bakisi oyo te yango nakanisi kuna papa journaliste ti koto ozomona toza na labo tozolamba toza mpe na bato babandaki koservir biko na milangi batia na milangi après tovandisi totekaka ngo ndenge nini milangi mibale boye totiaka 10 000 francs milangi mibale 10 000 kiri mobimba soki mutu aza na posa osimbango nyonso mibale merci totiaka 2 bouteilles boye 10 000 francs na 2 bouteilles oyo komela demi verre matin demi verre soir tokolakisa nde akomela yango moto azoboka krasha makila moto azoswa makila tokolakisa ndenge nini akomela kiri nango normalement akozwa lokola 6 bouteilles azwi 6 bouteilles na valeur ya 3 litres azomela demi verre matin ti nde kosisa bakisi na ye moto ya pota nde akosomba bakisi olobaki amoxi penive amélange na bakisi oyo azomela mais moto aza na ya pota te azoyoka masuba ezosala libongo mpasi masuba ezobloke prostate ya niveau nyonso yaka tala bakisi yango alors nakanisi koma yo kisi ya bukoko ozosangisa ngo na kisi ya mondele merci papa tokorige mindele biso tosala makambo su bainvention olali na boto bazomona biso makambo sala boye sala boye mosusu tozomona ngo ta ndoto avant eza na risque te mpo balobaka kisi oyo ya indigène na bakisi boye eyokanaka te. Merci papa journaliste. Vraiment ba commenter expérience ezali bato déjà si basalela OK tozana bato ebele ba meli yango pe ba féliciter avant to publier kisi bongo biso moko nano to melaka ngo une semaine na kozwa traitement kir complet une semaine ngai moko nano tango na meli na sentir na pesi moninga meli na sentir kisi ngo nini après to publier yango papa bon moto papa la ngai to kucho pa Dr Nzuzi awa bosalaka na ye to yo po kozwa kisi na ye tosalaka na ye te telinga nazoma ndenge aza kosalela na sepelela yango mpe na yaka tura liboso apesi ngai na meli nayoki mpena ke zoto sava nini bando otungisa yo hémorroïde ok hémorroïde bazotungisa ngai mokongo pasi mais sikoyo nayoki ye naye kozwa kiri mosusu mpo sava. Merci beaucoup. Ok kombo na yo na ye Komona mama Nadege Bona. Tokuti yo pa Dr Nzuzi osalaka na ye to oyo kosala nini Te naye kozwa kisi mpo na banaye kotungisa ma hémorroïde naliaka peti mpe akolia bien ezalaka te yango nazwaki kisi na meli nakomi kolia nakomi kosanti nzoto nanga bien yango naye kozongela lisusu kozwa lakisi ozwi susu yango ok esali yo problème moko te te ne eloko te sikoyo sava nayoki mpe nzoto bien ndenge na bandaye koyoka liboso eza lisusu nini koyebisa bandeko balandi bazala na confiance do nakoyebisa bango kaka bazala na confiance ya kisi oyo ezotraite nango babanga te to ekosala boye to ekozonga bo te ezotraite nango bien baya baluka lobiko tokuti yo pa Dr Nzuzi sango nini osalaka awa to yo mpo oyo kozwa kisi tandaki kotungisa manzoto pesaki nga kisi de meli epesi nga quand même kimia de na ye obakisa susu obakisaka kisi mosusu mpo epesaka neti courage na nzoto d'accord eza meme ya mabe te eza ya mingi atuka bandeko boye ebele okomona bikambo. tokuti yo pa Dr Nzuzi yo mpo oyo kozwa kisi omoni oye mpe na molangi na yo to naye kokozwa kisi papa epana mais yo oza nano jeune ozwa kisi nini ozwa kisi ya maladi nini infection wana nde nayaki tuka liboso epa na ye nazwi kisi nazwi kisi nake na meli namoni ke esalisi nango bien na nzoto ntango kisi esili yango wana naye kozongela mpo nazwa lisusu deuxième fois nalandela lisusu kiri ya kisi lisusu. Vraiment évolution eza bien évolution eza nango bien bandeko nanga boya lobiko eza nango awa epa ya papa na biso eza bon papa journaliste eza na ndenge mabe te biso tokorige mindele wana poto moke
bongo bakisi biso tozwa bapengi procaïne totokisi nango topesi moto ameli seke toportie mondele place mondele peut-être elimisa toza na biso banege mayele eza moke mais tozosala mpe moto ameli minute yo moto oyebi koza na prostate yo moto oyebi koza na glycémie ate ezomata niveau nyonso kisi oyo bolimisa ngai oyo bozomona na molangi oyo papa tompesaka mpo na moto ya sucre ate ezomata 700 800 kaka bouche oyo 5 bouche seulement ozongeli régime na ye 5 bouche kaka nde na opesa yo ozomela par jour moko 5 jours rond kende talisa glycémie nakanisi toza prêt naza adresse na bino eza wapi moto alinga mona yo merci naza numéro ya telefone nanu nazoluka ndako soki nazwi ndako nazwi esika kovanda en tout cas nde nakopesa adresse complet mais mikolo oyo toza na docteur Justin toza na centre d'accueil oui marke tunakutaka nkama na ye na totravaille naza wa soki bolingi ozwa biso bokoluka mpe docteur Justin bokutana na ye numéro na ngai ya telefone yango 081 66 99 407 eza na whatsapp peut-être oyo baza na étranger bakobenga peut-être bakotinda bato na bango baye kosomba kisi oyo mpo batiela bango na agence ekoma bato ya bapoto surtout bato ya poto mpe bazosenga mpena batradi bokoko na biso parce que biloko ya mondele balembi yango merci pesa numéro ya whatsapp numéro ya whatsapp eza kaka 081 66 99 407 wana numéro na ngai vraiment obenga partout kozwa ngai nakotaka mwa internet plus ou moins une semaine nazwa baproduit nazonga wana kati ya capital po na nkama kaka navandaka kuna te kuna mpe tosala banzete te totretaka kuna te totretaka libanda nkama toza na biso libanda na Kinshasa vraiment merci papa journaliste nasepeli mingi nzambe apambola yo soki bozozwa biso surtout maladi ya prostate bato bazokufa mingi maladi ya sucre bato bazokufa mingi tokomi na defete mwana ya 30 ans 28 ans règle ekangami eske ezani alors toujours traité toni baka wana nyonso tosilisa yango bato attention te ezomata na combien tozosilisa yango tozozongisa normal hypotension hypertension en tout cas toujours na bakisi nyonso ezali toujours traité ezali tozolenga oyo bakisi oyo tosala bakisi wana mpona bato wana ya bongo eza lokola rhumatisme ntango ekomi lokola paralysé comme oyo lokola paralysé voilà ye nde esunga biso na batraitement wana baposo oyo tosombaka bakisi oyo esali bamélange na banzete ata moto wana paralysé ata moto ya paralysé AVC baya toza disponible na bango nyonso baya merci beaucoup matoni trois journaliste merci merci beaucoup cataracte s'il vous plaît cataracte toza na tache ya liso yaka toza na bakisi esisa tache ya liso cataracte toza na misu flou moto azoleka kuna ozomona ye bien te toza na kisi ezosokola misu apres obandi komona clair toza na babiloko wana nyonso merci beaucoup toyaki kotala yo bisika excuse biso parce que oyo eza cuisine interne bandeko mpona kolakisa bino ke ntango tokendaka kofilme kaka na mesa bakisi oyo vraiment esalemaka bato bazosala yango na ndenge ya solo tomoni awa ndenge alambaka babiloko na ye baliboka eza wana ndenge batutaka bomoni babiloko nyonso ndeko azolakisa biso apresente biso nzungu na moto oyo etokaka yango wana batokisaka donc koya awa oza na solution na makambo na yo nyonso tomoni banzete oyo wana kuna eza provisionnement ya banzete na ye oyo atekelaka bato vraiment baza organisé nayebi nganga te ngai nasali mosala ngai nakoma mpasi membankiamani très bien oyi nazalaki moto apasi nasali masuwa 17 ans navigation me nase retrouvaki te me ntango nalandi nzambe na nga lelo namoni nazwi lobiko na moke oyo azopesa ngai nazotonga eluselemi mpe naosunga famille na ngai bandeko moto akende kosiba te awa kisi eza te mambo ya bakodi ape parce que banganga ebele bobatami na bokoko merci yango nazoloba soki nayebi nzela mosusu ya mabe nzambe na ngaki yanga conforme ngai mais soki nasenga mosala nzambe epesaka mosala moko nasunga famille natonga mpe yeluselemi yango nzambe apesi ngai namoni mosala apesi ngai makasi yango toza kosunga nayebi na ngai kisi te nayebi eloko moko mabe te apart nzete nabuki na ye nasali na bondeli apesi motu ameli mpe osambelaka te vraiment naza mwana jeteki papa mwana jeteki ya motema papa oza motema papa pesa ozaki mbangisi ya makila banda bomwana na ngai ok merci vraiment
bandeko na nga bokota gauche droite te tosenga na nzambe na biso nyonso ye moko alobi oyo toza nango mposa kopesa biso tolanda papa simoki mbantiangani tolanda nkolo yesu pasi papa mbenza tolanda papa zako bakonzi banda nzambe na biso totia elinga epai na bango tokozwa lobiko merci bandeko na ngai merci tokoya komona à la prochaine matondi papa journaliste